Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même tu stars. Aïe. Merci chers internautes, merci à toutes les personnes qui est en train de suivre cette émission de Mati Kasongo un peu 4 DJ. Moi, Namaël aura toujours le premier, comme j'ai l'habitude de le dire. Sans plus tarder là aujourd'hui, on va faire quelques trucs de bien dans Mati Kasongo TV. Abonnez-vous massivement parce que balobi kolo makamboye moto ayamba zalia wada moto alakisa chemin moto abimisa batunyo so o ya pesa pe makambo ye Mati Kasongo. Sans plus tarder, on vous donne ce qu'on a. Dans tous les sabino oyo bolingi na obiso tozanango lelo nalobaki to yamba mon ami, ça fait un bout de temps que na yamba ena noté ma interview kaka moi ma émission vraiment dans to sala na été, lui s'appelle Métro, l'ex-mission de Papa Chéri Binadama de BCBG 4x4 tout terrain. On y est les autres découvrir Métro pour couper ça le meilleur de bus de bisonaye to couper ça oyozanga oyo yepe azozanga apesa biso pe topé ça y. Mais sans plus tarder na rotike la binonan bolanda no extrait seulement eloko wana na yebi que partout batubaza ezozong sabino encore de plus na kati ya viva tango azoyembango na ki bande kone ba bitro ko beta pe chante lombo po na moni moi ezokende na baligné na bagam ezokende na makambo quoi to landango et puis on se retrouve juste après. Retour à l'authenticité.
yele 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 oh makelele na ndako oh mama yole 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 nana monika oh mama ye 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 forte zalia yo oh mama opusa koloba mobali akimaka makelele na ndako oh mama yole 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 oh yole nana monika oh mama ye mama forte zalia yo Sakolo bango balaki makama kelele nandako oh mama yole 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 après kamdo bomanga ino bomayo to bomana oligina kufa kona yo kona nile okili basala yango kona yo moko La belle époque. Retour sur ce plateau là, c'était pour vous montrer comment l'artiste évolue, comment l'artiste donne au Yazanango dans Azako c'est poumoné na sans plus tarder n'a pas déjà bonjour bonsoir maître Boni. Ouais, bonjour bonsoir Mati Kasongo. Donc Kimi Ezali, bonjour bonsoir na ba internet tout bazo landabiso maître effacer les tableaux grand garçon comme l'a baptisé El Salvatore de la Patria. Naza Ebino quoi. Quand on parle de effacer les tableaux, grand garçon, nana ibsayo que yondo effacer un tableau, nana ibsayo que yondo longola bat bazala rawana. Parce que quand on dit effacer les tableaux, to yano na katia musique. Donc cela veut dire effacer bat moro boy, to salani nana ibsayo que métro effacer les tableaux. Voilà, effacer les tableaux, ce n'est pas parce que na effacer batou, on a éliminé batou, c'est parce que je suis perfectionniste. Donc la perfectionniste na lingara vide. Le temps aux athées na salelio. Donc c'est pour cela qu'on m'a baptisé effacer les tableaux. Puis si très c'est l'embambo te place à Zali. Yemta benganga comment on m'a liboso. Papa cherche à hésiter non pas benganga yango. Mais tant à comprendre bien noter à effacer les tableaux. Sur papa cherche à effacer les tableaux. Et Mikolo est ça grand garçon pour comprendre que non. Ma solo carré. Effacer les tableaux. Effacer les tableaux n'était pas nan. Nakata BCBG n'était pas tableau ni effacer. Ilunga Adidaras Blanche Boulaima Polo Kasembele Wawa Ndongwa Bega Wawa Freddy Kitenge la commande à la Weji Papa Daïda ce n'est pas l'amour qui condamne les Richard Dali mon ben Nabengi ona chombo soit éteint ya Didier Moubengaï. Na bengi on a chombo soit éteint. Est-ce que ça problème un réseau, ton problème un chargeur? Il paraît que na Londres, bafone comme Yangwanzu. Soko change qui numéro tinde langata texto. Zadio Congolo. Bendele na yo etelemelinga. Bendele na yo etelemelinga. Banzela nyonso na tambole suki singe panayo pona yo motema na ngai uti kozwa pervision ya lolonzo ya ba Suisse Nelly Bombe ya sente mwanangani. Là vraiment ça montre que osa effacer les tableaux. Tant au sel rababilo quand les parmi ba vocal morbo les kana BCBG ça un peu lucolo.
exercice en haut c'était comment ezaki concert mo surprise papa chéri à Monica ka bando préparer nandaku ozaki no na BCBG mais tu préparais ça déjà à côté pour que la paiement na boule comprendre que na yemba imba moi mingi te mais na ko bandu bimila ba vocal ba nzembo po ba betarango. Ouais, donc la première fois nga ba mekanga na BCBG ezaki boyaka rep bon travail tu bien BCBG grosse affaire boyaka kaka ti mon so bien ouais puis bino boulot ça les até bah travail pas très bon moi non et le ça sur les até ouais bino boyaka réchauffer ba bamba tout pas ba kitsa ba to pamba boyana no bino ba nouveau tomata wala boye mobali na linga jojo ngonda imene ya lingi ya mamango yo lingi vraiment nandela yo na mona kokani matika songo yo lingi nandela yo na mona kanini Marie Hélène nandela yo na Swahili juya mapendo ravis na chiluba lwako roje kiala na lingala na kolela yo kangai Jerry Matondo na kolela yo kangai papa chéri ça les ganga imagine BCBG ba fan ba ko tarati siko biso na biso kwa ba mission na ba doyen na ngai mais ba betima beaucoup mbala moko ba comprendre que bien até génois intéressant. Merci, big dédicace avant tout à Jerry Matondo. Joyeux anniversaire à toi, mon ami perso, mon ami Yakati. Et puis big dédicace à ma soeur Marie-Hélène, groupe évangéliste. Je te salue là où tu es. Bambo Tenayo, vraiment partout aux abandeko. Nyonso ya groupe, venanga Devos. Boza tellement belé. Na pesi bino nyonso. Bambo te place boza na poto. Tant j'ai ke bongo mbala moko pe kotika la libela ngona. Ouais, kokota mbala moko. Kotika la libela mbala moko et puis ça là non wana kote tant na yemba bosé facile taboya kinante mais ça là que ba départ moko salamaki masananga Gino akei venanga ibuba akei aki trumo na mukolo noté na ibi âge na été mais benga ka masa na otala boye déjà vie ibuba venanga Gino Gino Caporetti master non yengete donc to za ba master Caporetti ba master mais ya teo am ba mukolo na cadre boulot teo am mukolo na mais on aime bien kati mais na cadre boulot to ba masa nanga teo mbala de na rolo papé masa nanga Neymar na mbonda donc na cadre boulot to comme ba master to sala boulot moko mukolo fo za la mingi na musala ngana na mukolo na boulot donc tango Gino akei ibuba akei vidéo netikalaki à cette époque là nazalaki vraiment considéré penza te na mouvement parce que la vidéo yo nanya kokanga entre tata bo effacer les tableaux bimi dans les néants ndesiko papa chéri benga nga effacer les tableaux liboso ya ba non kaka ba bien effacer les tableaux très que c'est les baptiser nga mais ce que on a comblé vidéo na de papa chéri confirmer ce que effacer les tableaux. Merci à toi, Métro. Merci à Greta Mandongo, l'acoustique d'Isa Match. Merci à Gaël, la patronne SGS. SGS, ce sont mes filles. Bananangai onazo pesa makambo. Mais na makamana ça te sauter vite fait te sauter to yo comme abumugo msupa boy. Oh, na rep mon na balari boba ni Métro mini Abraham. Na bi maintenant oyo comme ba problème o comme ni okomi bangambo to nini yango nandenga savoir faire na yo na ye premièrement mutakondi mateke bino mbale bo sa eloko nandenga sincérité mutakondi mateke Abraham za leader na yo to Abraham pas kondi mateke yo za leader na ye. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant de répondre à la question na elongolino na BCBG ezaka nini poka babi bakutuna ba umela kotali carrière na yo nzembo ba pesa ka moto yembela kufa déjà izobi makate o sekaninga na lo ba makambo ya ve promeseni kolongwana na BCBG j'aime pas trop en parler parce que na lobelango trop ba fan o balingaka biso na bino ba esenga no effacer makambo na kolobelango souté première fois na yo quand on enté en moni na poser pe ba ba makambo na kolobelango souté c'est déjà d'y passer total esika tozali total esika tozo comment ne pas Abraham voilà kolongwana na BCBG zalaki ba koyo mes attentes kaka et kuna papa chéri tezalaki entre ngana chef
et ça là que non nazalate et kozalate wana na simananga na yoka boye mona maipe a commis lettre ya mise en disponibilité et tant moi sali lettre wana apparemment mon amant est déjà prêt qui déjà banoko et puis ça a préparé déjà disque et puis n'a participé qui beaucoup na disque naïe et moi j'avais rien à faire mais bon n'a qu'un de épauler mon amant mais na s'investir ma crasse na mouvement na preuve que combo ngam na pesa 10e bataillon combo ya l'orchestre Abraham na epete soki kenda wapi na yoka ngo souté ba bebisa kombo na ngaka aboye de ngam na pesa kombo orchestre ngam tuna kenda bon na vérifier et ngate eyi ngam tuna recruta na ba 40% ya orchestre et ça là que bon tout ça déjà ba pire depuis BCBG celui-là c'est un frère pour moi et ça là que to meki ko évoluer ensemble na pesa gena ba privilège na ye nyonso quand non personne n'a cru accepter que non moi quoi la leader à mon corps mais on a accepté qui yango par rapport à CV aussi Mignon Abraham azawe ayemba ki na bana BCBG salanzembo na BCBG mais batu bayebi par rapport na ngai na pesa ki ba avantage bien parler santo à l'aise soko la ta yojinga na la ta noir blanc na ba mission komi tungisa te mais ce que le sala ke to za la société za ke ngai ebsara batu ngai sika nazali ata 1000 bali bosuno nga naza 1001e je vais me faire remarquer donc ngaza rande ngwa de sika nga naza na ko se faire remarquer kaka naza mutu asima kuna tama dernière étoile voilà de même na classe ndoro fanda toujours na sima et là bandoro benga nga benga tellement on répondra toujours na question dis toi viens ici viens te mettre ici mon prof bengi au fanda ga liboso mais ndoro préfère au fanda toujours na sima donc ya on va ata na fandi wapi na rebriller kakande papa chéri non bomba étoile na se ya mesate et ça ligue na comment ko étouffer mon amai à moi non confusion ata ya latin ndenge mususu biso to latin ndenge moko mais ba to confusion oyo leader to oyo et sur mon ega moi amai ba biki bien nyoso to zaki na ko si la moi muke na comprendre bien biso to routine na système à seul non def Dominguez biso to routine chez moi Chiclé na J3. Voilà, tu comprenez que moi, Maï a commis mal à l'aise. Bon, moi, Maï, au lieu de faire ma belle lobby, tu as bien les lots. Évoluer na COP, na yo, na peine ça la chemin na ngai. Au sali chemin na yo, première temps ya chemin na yo, oyo ki kona vibrator piano. Oh papa chéri mon ka baptisé piano à Betty Concert. Hommage à papa chéri banzembo nyonso vibrator chante papa chéri. Yo potali boy comment c'est possible moi na Fabregas akoya yemba koko na e antatanga moko mwana kingandi naza au sauter les premiers. Zaki ko sauter premier coup de chapeau na Vibrator, vraiment son concert était bien passé, je le félicite parce que c'est un chanteur deuxième voix mais il a osé koyemba papa chéri a beta ba likolo à danger. Donc coup de chapeau à Vibrator. Ils avaient écouté que on a sauté premier. Ils avaient que fallait qu'il y ait une bande d'activité à orchestre nangai. Tu répéter bah mayo c'est beau répéter arabe beta te ba otiapwa. Bah ok na orchestre et beta bon faut tout bande beta bandoul. Pour tout démarrer l'activité, faut tout démarrer en année. Bon. Faut dans la activité moko inapercité. Métro en mode Jibin Piana. C'est différent. Vibrator a chanté Jibin Piana. Moi j'étais en mode Jibin Piana. En mode Jibin Piana, c'est-à-dire na respecta ki nyonso oyo papa chéri salaka. Na lata ki danger, je suis pas un bon danseur mais na ba ki faut na bi na danger jour. 4 heures, quand c'est 4 heures en mode mon ngokima. Ou bien en mode papa chéri ma bobo bandit 23 c'est taba pecho. 4 heures tanga ko ta pa la de Shankabe. Roger Ndako. Non, c'est comme on makambu ya ba concert ba 8h 9h du temps tikalaka na Congo awa. Normalement concert na ndenga normal. Ils allaient 2 heures du temps. Mais si ko ya pereta ya ba artiste ils allaient dû ya ba fan. Tu sais ndetingande na zaboye na ko ya bandela ba kiti concert quand même. Il faut batu batondi si manango na ye. Pour ça la paix moi parce que bino ba songi bozala ndenge wana boye okuti effacer le tableau likolo podium mazo yemba déjà mais ba kiti ya pamba voilà allez on bige asala kimpiaka et on tout ça la sorte que avant leader mata il faut sal
tout batou batonda na esika ya concert donc eza nango te o kiminene parce que bon on a retard la papa chéri ya batou mususu bolobela ngo te je comprends que non papa chéri za la étoile en mode papa chéri Binadama, l'homme qui a sucré la banane, a coloré le ciel, papa chéri. Alors Bino Tembe, Madera, Ataeki Sasa, Narosipote ka SR7. A question batina dorsa ya nani ya babé ni vareuse à Cristiano, abiata Cristiano comme bête na Renaissance. A aussi etaka pour la Madera. Donc je te salue papa chéri. En mode papa chéri, bien joué. Dès le début, il y a Jibem Pianana Koyana, il était là. Ayaki Honoreo, étant que son fils, après ça, il honore Nyosu bien à quitter. En Afrique du Sud. Ah, ok, mais aujourd'hui, où que tu sois, l'information est comme une rapidité moro ya Osakante. Donc, par rapport à Ndenge. Na yebelio boulot salara donc yo loba no kaka nga na yebi tu sais oui otoloba réseaux sociaux ça makamnyo ça on a vu mais la question a été posée par rapport il était là oui ou non ou bien réponse ko ko la mati démarche de nga na bandon de expliquer nga nan démarche na zakindeni parce que to yebi moto soka longwe na mouvement moko boye koya kobengisa leader wana aya to atazoyemba ndenge nini sauf kalonga na ndenga bien mabe alonga na ndenga fo ajuvement ki lombo neti bato musu bazoba ki lombo to yebi moi tout temps ba komona bango a ezate. Donc ma question a été posée na façon wana il fallait ndé na formuler un peu mon molai. Voilà donc démarche Zaki je parlais avec papa chéri sur WhatsApp na sengi permission. C'est non? On a besoin de lancer l'activité, il y a un groupe nanga et la ligne a marqué yango nako yembayo. Il m'a répondu positivement. A formulé une phrase. A comment voir même lettre, comment les phrases, comment il la lettre. Archives pour donner un jour. Avec des WhatsApp là qui expirent à tout moment, donc nous avons souhaité conversation à Bissoana. Nous avons une invitation officiellement. Nous avons un concert na Mayalos déposer l'invitation. Quand on a un podium na Sima, monsieur boss, nous avons l'invitation. Il faut la médiatiser. Tu vois? Quand on a un PC Karaï, on a cousu habité Simba na bengo air moko il faut la peine médiatiser. Si concert et continue si moko abengi bibi kapinga nani fongo la caméra wa abengi ngai na remettre invitation et mutunyo sa retourna a lobine kaka eska koya ndengo to ba non papa je remettre invitation kaka eska koya non papa je remettre invitation déposer l'invitation un jour non papa je remettre invitation déposer l'invitation non papa je remettre invitation déposer l'invitation non papa déposer l'invitation. Non, papa, remettre l'invitation. Déposer l'invitation. Non, papa, déposer l'invitation. Non, papa, remettre l'invitation. Déposer l'invitation. Remettre l'invitation. Déposer l'invitation. Okay. Yo 10e bataillon, to 11e bataillon. Non, biso groupe na biso comme nango école d'effacé. École d'effacé, tu effaces qui parce que ton nom mon école a fallu mo bimia. Wana titre nzembo. Biso sikoza kombo ya mouvement. Ah OK. Biso sikoza kombo ya mouvement. Effacer on peut effacer nani.
Effacer, c'est moi. Lelo morote na mokili na katandole. Effacer, c'est moi. Bima BCBG na vocalité. Voilà. Effacer ezanga. École. Comment effacer yo moko? Effacer ndengai, babenganga effacer les tableaux. Effacer yo. École nanga na sali ba mission nga bande ko na tout travail babenganga mais c'est les promoteurs. Binga bato ko mona bango ndenge ni yo za effacer mutaye na epe na crayon ko komate. To mona bango ndeni. Non, sikoyo. Tant que tu sali école d'effacer, Nathalie Nabi formation na zui na BCBG. Dans un niveau, il y a aucun de quoi apprendre les soutés. Il y a un moniteur na longwe BCBG na le baki miette na aucun de esika mon côté. Il y a un moniteur sali siko école. Ba sollicitation il y a bon ndenge yo yebelingai orchestre nini ba boya ngai. Pona manque qualité ni. Felo mide dernièrement na mona ki azai na besoin na yo zoki batira ko mo karmo na mo 100 ye ba 100,000 te sikoyo ngana simbalar tam suto to ko mo kembande na ndule kutu donc na sutu ke la mamba mbongo te yo ko felo mine so ba plan na yebo pa tactique pa métro boy moninga so na yi politicien ngana zalaka na opposition lobby so na zalaka politicien ngana zalaka na opposition pour suite difficile à acheter bunga conscience nanga basomba ngote donc na moni mutu tako ya otia ba moyen wana et surtout ceux qui sont dans denga fo ndo vande boy pacificateur Greta pacificateur bibo métro boro ya yo vraiment nabi ke basombi ngo vraiment mec na elwana kwa ya latino okuta pe na métro vraiment nabi te kwa vraiment yakana na besoin comme boro pacificateur ndena pacificateur ndena yebi pacificateur te mikolo masolo za partout ngaptenka comme te na ebité d'abord éviter te sauter voilà donc éviter na ebité na ebisio ke na ebité c'est quoi moni net za boye eza monde ya intérêt monde ya intérêt mais na yo ce pacificateur apesio so que nandenga fo eza ke po ba prouver quand moko boye nde ba proposer nga quand moko boye loko moko boye nde wana esimba te c'est que kufa pauvre na vie na o soki na kufi pauvre avec conscience tranquille na nzamba kutuna conscience wana eza nini ozo sala buzoba na bandeko na nga baza ba koyebisa maska mnini na ozo sala wana donc ozo ko encourager ba politiciens o ba yibi mbongo mboka o ba uto kende ba politicien ba uto kende ba yibi mbongo mboka donc tu les encourages. Oh, mais c'est bon ba yibi mbongo mboka na mbongo mboka na ba sombeli opeka eloko ya mboka nga kuna za kuna te zaka ke no impunité nga linga kotambola na droiture nga kotambola na droiture parce que nazo survivre. Est-ce que kaka soki bango ba na ba proposition ndé na okoma soki ndenge ni o soit na kufa sauter na ko ndimela moto ko yela nga pene no apase nga nzambe na téléphone ke no moni soko kende côté kuna zwa nzambe yo alobi o dae sauter wana kuna réfléchir te on rappelle ngai on rappelle nga apase nga nzambe à partir ya lola apase nga nzambe na téléphone ke no mwana na ngai kende na orchestre wana mongo filmer okokufa lisusu te wana na réfléchir écoute mbala moko na ke ola te bon loka ya mariele naza afo tokosola ni na nzambe toyeba apesa biso code ya nzambe yo babie bonne réponse bokufa pauvre na makambo ya te bakufa pauvreté po mama nzambe kana moto mobe ya za pacificateur cela veut dire que ye apesio nzambe bache satana bache nzambe ya na kati grand prêtre wana babiso moni oza nkolo oza o wana pe yo siko lingi nkolo to lingi ona bango nyoso bana ba million yo pona nani mais siko Satan n'a rien. Satan n'a rien. Mais le choix est clair pour Nara Nzambe. C'est que pacificateur wana ndenga na tani na bezo ye wana mota proposer yo siko na Nzambe na Satan. Moni siko en termes de musique Nzambe ndena ni Satan ndena ni quand tu parles là. Voilà, le quoi monsieur Zanga ba question Zanga bon on poser nga question za te. Il faut na la éclairci. Faut na yeba Nzambe na ni Satan na ni pona za la peine na yeba ko ça la choix bien. Parce que nga yebi ke Nzamba za la rara moko na likolo Satan ba to boboka na se awa. Bon,
En d'autres termes de la musique, Nzambe Kofi Olomide. Satana, Marai. Ponia. Na auto yebisa yo awa. Le ben nangana cha. Metro kokena ba pesongo kenanga to échapper ngai. 10 mois seulement. Obi nangana changé Léo. Velanga Marai na. Mais si autant to binga Satana c'est que mutu mabe. Nzambe mutu malamu. Na yebisa yo non droitier. Tant non le la droiture. Nzamba linga droitier. Pas mon pao. Merci beaucoup. Je pense que to. Oh. Wana yo mutu lobi. Lobi na yebisa yo nini. Na kawan. So ba ina ba proposition. Que ne facile. Il y a évolué côté. Ce qui est à peau, papa chéri passe pour na outé papa chéri. Je voulais maintenant comprendre comment ma batona piste Oyo, c'est que toi tu as fait le 3 mars. Le 3 mars tu as chanté. Il y a un moment na kenon na moment la yo au Mathieu Yembi na concert à papa chéri au bois qui n'a pas jeton. Selon public, il y a les bandes selon full. Selon ba fanatique babi s'adresse qui na mopa au mokonti quadra koraman. Poni. Likambo to weli biso na vie jaloux. To salaki feti ya baccalauréat. Feti ya mwana. Feti ya Daïda. Daïda mwasi kitokwe. Daïda la préférée à papa. To benga ba invité belé. Tede tendai hazalaki maboko banke hazalaki toboya kyo benga vie jaloux pona maboko milai noki ai baba lutwe abomba na poche tolamuki na tongo ekominde makambo vie jaloux aleki na tele abandi kofinga afingi makase papa chéri ya boya na yende koloba makambo ezali minene boya makambo ezali minene. Donc vocal Oyo pour la première fois na sala ngo na fikine na 2015 sikoyo okana bajaro et quand na yembi ngo boy sikoyo je ne vois pas pourquoi na kenda na concert papa chez moi ndenge na zaki na ki devant public tant to kenda na public wana donc il faut bete loko mukilier ganga na banda ki ne loko moko wana na moni batu ba bouger te na changer prise définition na yé bango na vie jaloux batu ba gangi moi nzatu kina ekomoya donc Nathalie moni vocal na salango depuis 2008 j'étais encore à la maison dans côté BCBGT. J'étais inspiré na vie na biso moko boye à quartier. Vie wana na boyi kotanga kombo na epo azana no vivaso ya kufa na nyenga na tanga kombo na ba masananga ya quartier Kalunga ya ngafani ya epululumbambo ba yebi. Vie wana azaba jara ba vie moko alingo lutter contre vieillesse. Ouais soki suki apembe bimi atiango yombo. Et puis vie wana musala na ye ko swana kana bana miki à tout moment. Et soka ye na fête na bino. Boy ba ngo bosala manka ya ba verre, bosala manka ya milangi. Yango za na commune. Na Selembao. De soka ye na fête na bino bosala. Yo mte mabe. Bosala manka ya ba verre. Si na besoin kango te mise sili. Oh. Origine. Mais pas ni okosa. Origine ya vocal wan. Vie wana soka ye na fête. Boy ba bosala manka ya milangi, bosala manka ya ba verre. Sikoyo tant makamba fête ya Daïda et bimisi ba problème. Na s'inspirer na chérie na mon fleury vieux na Selembao na fête Daïda aux invitations de te yebe kuna fête za laité siko makamba fête Daïda ndé mutu inspirer ngai ke no makambo lo le bimisi makelele na sala vocal ya fête o ya vieux wana ayiba ba vers siko natala ki kotia ba vers na diction ndenge to yemba wana ba vers to ba milange simbité et on ba ki no ki ayiba balutu en plus na mélodie wana ya vient na biso loambo et c'est ngai kaka eza balutu. Et moi je me pose la question, quel rapport y a-t-il entre koyiba balutu na vie na biso quadra na ebité est-ce que yiba ka balutu quelque part et ngata on a yembi yango mbala moko batu bakaba kolangwe pa na ye na yebate pourquoi pas ni osala makambo ebike baloba bongo mo wanga lango keza bongo te.
yo yebi ki baloba ke V quadre yibara baluto ba lobi V quadre te naloba vocal na yo nga lobi V quadre te parce que ko olango pa ya V na biso quadre c'est que na ozonga kalwana ke non na boakeli ye ngana ekutu to monana nanu te to yebani te na mote so na boakeli mboakela pona nini il faut na zonga sur na public wana na tona sur les anani. Merci, c'était Métro là. On continue, on va chiter bientôt. Je vais créer un petit truc pour vous, hein? Pas de problème. Ça là, que moi les colo quoi. Moi qui t'engane accès. Pourquoi ils s'engane pourquoi pamba quoi. On va finir. Bah programme les années dans un studio. Bando Leza. Bah featuring. Tout ça est là au monde à Bourrompela. Tona Omba, il y a Quartier Latin, Tona Fande, na habité. Ouais, donc tous en studio, bah fan dans le monde entier au bazola ndanga minto. Tous en studio depuis Calamé, vie bah moyen limité, to kenango malembe surtout que tu as peine à course na motute. Tout ça me colonna mai, to kende malembe webi ba. Non le ba ki wana mouvement na nini au pesa comme 10e bataillon. 10e bataillon tilelo hein. Tu le l'as détenu. À studio. Ok, bah 10 ans. Non, c'est quoi Monique, ngana yemba vocal mon côté na BCBG. Mais les gens na salle mouvement, marambezo marché. Donc ngana bango toi différent. Ngana bango toza différent. Métro. Mon nom de la famille c'est ba fande. Batumsu baloba BCBG batutu ba mabasala elo roto ebi par rapport à Banonia, par rapport à Bano babima na maison mère. Yom to royebsa bango ke et bando sengatan. Yando Sengata parce que après avoir Papa Chéri ko fou la ba Massané à Wenge, il a dégagé beaucoup d'énergie. Après Papa Chéri ko fou la ba Massané à Wenge, ça c'est non ça c'est mission. Ah non ça c'est bon. Émission métro leader ya Wenge bisona yoto yebi mutafula batutu na Wenge BCBG 4x4 tout terrain bon chic bon gens. Bana mendele o bana ba propre biso na yoto yebi natanga kombo na natanga kombo na ye te les anges adorables natanga ba kombo na ye ngai siko na ndemi natanga ngana tanga bonzo banga neza Papa Chéri. Merci. Donc après avoir refoulé ba Massané à Wenge 4x4 on a rendre ba fula bat te JB mutafula Dolphanda pesa mon forme et puis a déjà mikili na bisayo bango bandi mais puis Adolphe Mutaya na matolo na Wenge tala adi na 3 plans vient na biso tata Mobich to yebié musicien sap et na deuxième position. Ici on parle de la musique sur le plan artistique. Muta fula ki Wenge zaki Papa Chéri parce que voir référence ya Wenge 4x4 ndé bazaki on zaki voir Adam Michel muta fula ba. Sur le plan financier wana ba main noire mais notre podium bon vient Saddam Hussein bandoko ya oyemba. Pour mon toit yemba batuba sepe les alagi nani Papa Chéri. Espace Saddam Hussein bien vraiment na wele kuna piscine champagne Wenge kuna ye moko mais la champagne bien nyonso ba jibe bobeta lokwa sale na 1 million de personnes. Bon kasi wana ba bandele la vie même ngapele losoki yoza na la hotel art no wana epsi no ya robete la bébé na ngai bofatika bébé na invitation mwana jibe lelo azimbo ngai wata ba matio kali kola bébé na website na lali l'essentiel le rekota soko sala ngamo le website non effacé yaka na école bobete la mwana wa bébé bofanse na kiti wana bino bobimi na bino qu'on finisse avant que aussi sope sa programme quand le job parle ndé balobara vraiment ma Papa Chéri ba bloko wana bino bozaki peine et ça rappelle solo oui ma bo 12h Papa Chéri lali oui Papa Chéri ko to ba je wana te eta ba métro non to beta concert moko na il y a sponsor il y a Papa Chéri il y a qui concert à 12h bato bien ah oui, ma, ceux qui 19, il faut moyen ici la nan. 12h45, Salvatore Akoué. Personne n'y attendait. Le concert, nanga, ayakit, oh yanga kutu. 23h. 23h, casse-té. Bopé ça va 4h, 3h. Donc ça, bablo mon balat ça va y lango yété. Parce que tout le monde a retrouvé les lots batum sousou, même vina biso ya winga moi tam sope prof qui baisse salivier moi tam ça kenon ki wenge. Mon PC sali boss ndeng. Tu vois?
Donc azane o batu bakanisaka te. Azana o ndenge batu bakanisaka te. Mais tant que wenge esprit wenge et mo makambo so feza la tant ayi na so ka fanywa na mo na bino ndeta mo na bino te, c'est ça wenge. Ah de la forêt. Ah kaka. Kaka utka bango ba petswana. Le mo ya capital so na solution de boye batu ba recommander ba ofinga. Alors faut pas comprendre et c'est que na bando lingana chité. Donc papa chéri a fula ba mastanaye ya wenge, il a dégagé beaucoup d'énergie. Le roi Yesu tant moi si on a simba qui na sultan Yesu senti nguya mo webimi kati na ye. Na minto na jiza ko opérer miracle msute pour niveau nguya webima ki wana eleka ki ebele. Yango wana sikoyo fallait ko pesa papa chéri tant pour afula batwana nyonso na ba oyo ba bimi lelo tangolo ba ke muta bimi pa ve na biso tant nyonso lo ba ko kwa jibe to mwana jibe tant jibe to pesa papa chéri tant na pe yango siko tant wana ba fan des simba te de yo simba ka pa na bango tant wana siko ekoki c'est ba sege ko simba te siko ndeti après ngai jitasike mutu to oze simba na ngai e simba de yo zo apoye bato ba longwa ba meka non isa sujet tabouté. Natindi Bamba Longwate, quand il se retrouve. La Cabossé. Oh, Cabossé se bat pas mal. Au lobby. Cabossé se bat pas mal. Ça va. Ça va succès les lois boy bye bye na yebsanganze bonye leki. Bolingo ba meka kate loko la mungwa. Où ça va, où ça ne va pas. Mosinzo. Engatitide. Ouais, Fabrica c'est un bosseur. Même. Donc pour te dire que le savoir y est. Facteur chance. Le savoir ne ment jamais. Le facteur chance n'est pas différence. Ok. Donc Fabrica ça bosseur. Na minimiser te to bando lo belage non o lo baki na osuka loko la kabosé on a na c'est loka épreuve mon non kabosé c'est un peu l'humour seulement voilà ok donc dans ce sens là ça va biso tozo bunda papa chéri a pesinga déjà makambo nazo kumbela yango preuve aneke biso na ba activité tout temps bato babetaka o abeti na ville biso beto betaka na Kasavubu o abetaki na Kasavubu biso beto betaka na Makala et zate o actualité zate biso actualité zala o tuna so 10e bato ekenda les 3 tozaki na Abraham kuna na conseil les 8 ngana betaki awa yi akendaki sous conseil à papa chéri. Dommage à Solon la Pefo, Mire de Berlin à Mire de Berlin. Azoko Takanaye. Donc, ça pour nous épingler moi mouké na ba impoli na ba non ko za soka longo na mouvement bandi ko critiquer tout ça ba tirer moi les sons. Jusqu'à maintenant na batumi balo no ba fingité depuis ba longo na ba mouvement et rien n'est allé kenga. Ça m'engage que moi. Yara metona Fabregas ici. Donc mon amant que Fabregas a longo qui tourné clip na la samba. Au sentiment longo bo evento na bengande ni na que clip mo yara taxi men avait we ya evento ne fa. Métro pas papa chéri am matia pesin tswaka bibende koti. Tu pas vandi ana patindi kara texto les gars kuna côté bazwarango. Fay des feuilles, landani. Maintenant, merci à toi de nous accorder ce temps. On est arrivé, voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Un mot par rapport à toutes les personnes qui nous suivent partout. Mon bas dédicace nayo parce que na mon numéro na ebike disque ce que j'appelle déjà na studio les appelations maramnyo sur lamba mara nganazo kende nangai tout cela nanayo. Voilà, je le disais déjà que tous en studio, tous en plein studio, tous préparé l'album Nabiso et Talingaïté. Tous préparé calmement. Mais avant cela... Ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Donc, et Talingaïté, ils ont toujours en studio. Oyo balingi ba dédicace, oyo balingi to embelo ba nzemba mubimba et surtout dans nzembo moko et luka prêtre. Nzembo photo yemba na El Salvatore de la Patria. Donc papa chéri pesika consigne moko abi soki mutu a solution bien denga na ya oyemba ka biyemba te donc mutu wana na luka e bo pe balingi no te nganzembo na te po leki chaîne na bezo sala ka chant album na yo bo contacter nga na plus 243 81 460 45 53 plus 243 81 460 45 53
tu répètes chaque mercredi, vendredi, sur Prince, Kassavou, Batoualinga, non, Prince Kassavou, mais Zandenge, tu bien, on peut comprendre. Le Naveni Kassavou, croisement, Birmanie, dans l'hôtel G, quand même, n'a pas si papa Gustave Kabassé Lembote, Gina Kabassé, n'a pas si Mbote, pour l'espace qui toque, tu Sabiso, tu répètes sans oublier, avant Etalinga Eteya, nous avons un featuring, nous avons boire un Lenga Gogo, on a Bill Clinton. Macintosh Nsengo Kodi Bende, 5 maison mère BCBG, chanteur animateur, Sangani Siko, Pesa Makambo. Donc, en avril, awa bozwa Elenga Gogo, bozelang vraiment na mutema ofungwama. Boyo kango na lito ya roina te parce que ebele bo pesa sous chance à métro te yo kanan. Soko yo kindo comprendre ebele ba yo ka ba comprendre ba yo ka ba umela ba yo ka ba meilleur homme du monde, ba yo ka ba loketo pete ba comprendre. Et maintenant, na bo kelebino Elenga Gogo, là, na Pessimbote na vie Ndongo Abega, l'homme des passeports rouges, le meilleur de tous les temps. Hein, là où se repose le cœur de maman Aimé Katoula, big dédicace à vous. Sans oublier, Vienanga José Kabeya Mounchiwa livre sterling, Dieudonné Kabeya Mounchiwa dollar, Yancente Monangani, Mère Boss, Maman Zozo Monangani, Namoni Boye, Nana Efala, Nana Efale. Nana Ifale, Prince Massa, il y en a éminence de tout le temps, de tous les jours. Nenette Malandi na Luanda, Virgin Ngoya, moi si à Pembe. Donc, Bambo Tenayo, Nabosa TV Nanga Bumba Awilo. Donc, le meilleur de tout le temps. Oh, ça, c'est déjà Ndongo Abega, dédicace à bébé, mon classe à Batitina. Et puis, C10 Bozui Nzambe, Bambo Tenabino, Jomo Kendi de Cape Town, et bien Mikolo, Tozoyo Kanateme, Ozala Awawa, et bien Tango Zonga Mboka, Osala toujours signe, Vienanga Romain Bozo. Jomo Kendi de Cape Town, Bakotenga na Ozalarat, Bakotena Yaka Yaka, Kotaba Jomo Kendi Jobala, Turo Soinaye, Narosenga vraiment fondamentalement. Ça va bien quoi. Merci Nabino Niaso aussi. Trésor Tambo Sarko. Masananga parti épaule aux États-Unis, na pesibino bambote mouvement na bino yangoyo bo continuer à soutenir ba Rigen solo bazalia wa ba osala musala donc esinga kaka appui na bino ba ya bébé mon classe batitina ba ya teyombala o kaka bazali ba coffrage basse donc ba Neymar na mbonda bo soutenir kaka ba capo solo ba capo solo ba moi nga c'est peka libanga mo. Moi, la classe, ça va être titina. C'est bien. Il y a des fan de Sera, donc il y a bébé qui fan de on donc. Il y a les bancs, il y a bébé moi la classe, ça va titina Al Capone. Aïe. On est arrivé à la fin. On appelle ça Massa tout bazar, basiste, soliste, noko, chanteur, binotu. En tout cas, merci à accorder un temps au espace où il y a Théomba là. On appelle ça au Bambo, te basser on va Théo beta na ba pas ba faire un épisode de FAO. Biso to di ban chic primairement ba dimie on ba fait ba beta na ba salmon qu'on a ba bidjan des fois plein mabe à craquer ah musique au lire batoi musique mais la rappel batoi mais na habité so pe mais la pe mais tout ça fort mais la été mais la nan ah on a bien atteint comment tout est yo za jana bénédiction donc beau ça la fort mais la été quoi on arrive à la fin bye bye. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Machi Kasongo, Matkas, de longue date, quand même tu sais.